Paul. Netinga na bonande quoi Prince Babia. Tabo lingo fala sala Prince Babia. Obi kila ninga mabete tena ofia mama bango bomene carrière. Olobini. Mera bango bomene bomene carrière. Pona be pona wala pona intérêt no ba pona non respect ki mokolo na yi. Bana kache la taza mkolo. Na age. Ana mbongo, a patron, ano patron ya na yaye yanga ya ba famille na ye ya ba famille na kuna azana patron ape tango mama yo zo finga batu ba osepana mwana note ko bla ko saka na te tango mama yo zo ko finga mutoyo okyo finga oyo papa ba ko sote ba otira lo sepana mwana note ata mwana ko luka musala ba ko ba papa mama papa yo ko teo déjà maman da sa bomba ba porte yo ko teo de maman da finga ka derrière o ja plaste o ja espace Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe mpo okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate yango zomona so ba jaloux ba ko te zana mabete po jaloux zanga te na vie kindoki zanga te envoûtement zanga te ezalaka ki batwa ba compréhension batwa kanda batwa gentil po nzamba sa munyo sonde mote mais ata olinga ka falite wa même conseil on pêche grand frère mais linga ta musana ye madani peut-être parler tout quartier madani oh no sala nonga babi aya oh no nalinga yo tro nalela yo mingi madani nzambe asala yo bien na ndenge nayoki na réédition c'est comme si nous qui peut anglais bani on est chaud du difficulté te po yebi kaka bon anglais pèse le mususu français pèse le mususu anglais j'en ai ma cacheté mais français n'est pas ma cache parce que français au 5 sa page phrase et ça passe bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama ezali
ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mobange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. La B côté ba A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Il faut jouer si voisins vers consonne. Si voyez na vers consonne. Yo aussi ba chez balinga bisa internet chez moi bonya boy afé la Belgique bien na États-Unis bien na France bien en Amérique na il a petit fallait mais en tant que petit fallait pas travailler top ba mettre biso rapport to communauté moi ba njele ba otala biso picho azana ikaka mais tanga okoma na otimbila eza bongo les gens arrivent pas que aussi appelle mon gars il y a petite moi c'est na yo na ba genre ba relation amoureuse. Voilà, on est là que moi ba monsieur belé carrière au moins ka petite mon ka kitoko mais fanatique na komo lingai abaye yo olina bilanga abaye yo yepa komo beta muninga na iso ya linga ka ba fanatique yo mo ba monsieur congolais ba sila pona bongo personne va kundi yo moni ken bien ailleurs yo ya bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Jideline Mokonzi. This is London. This is London City. Saint-Valentin eye kovibre makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kobina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo la voix qui cloche et le mwana wenge muzika poussa na tofanda ça va chauffer et cause la somme na niveau ya 2 fois te pour se jonga denga ndantaba 3 jours ya Saint-Valentin et cause la somme adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixme 94 310 Orly Topé Obengi na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 Ozamo Bimba chez Jonga denga nantaba yangonde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi.
Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment, ça ne dépend de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par le vôtre, Valdi Tambo en tout cas. Bana poto, bana mokimba, en tout cas, on est là, bien au Saranate, surtout dans la Ranessé, on m'a cassé, on a mon arbre suggestion, bah remarque, et ça là vraiment, tout ça la moussala, nenge bino bolingi. En tout cas, merci Nabayo, ça va comme l'arabiso, merci Naba conseil, Nabino, surtout là, je vois Maman Lisette Lokange, il faut que moi, si Nzambé, la fondatrice, il y a Cœur d'Ortora. En tout cas, il y a un robot, ça n'a été maman. Pourquoi pas papa Firmen Matoto maman Iguette Moulunga surtout ba clients sur Sangana bon na un restaurant business class na Bruxelles précisément na Molenbeek par rapport na biso boss Placide Ebio na pesime maman na biso Lisette Loano Mbote Scarota na biso pourquoi pas ba clients nyonso ya restaurant yo lezo na kati ya Dallas pa ya Maréchal Souvé yesa bana poto bana mokimba après avoir aussi ba tourner ba parcours nanga entre les whisky wishia nzambe technique ya film na film ya bisinga le zula biso petit fali Zula Bango Petit Fali. En tout cas, dans ce Petit Fali, avec lui, nous allons peindre de la situation concernant Maïo Yaye. Na Maïo, c'est comme on a bon sur la toile, quoi. C'est qu'on a salué pour commencer notre communication. Bonjour, l'artiste. Oui, bonjour, bonjour. Bonne santé. Oui, santé bien, par grâce de Dieu. Voilà, sans jambe mawa, mobulo. En tout cas, merci bien habillé. Hein? Ah, merci beaucoup. Grâce à Eglet, du Cap et la merveille. Nous t'avons salué, c'est pas moi, toujours. Bon, njila na yeka nde zo pesanga batu quoi. Zo pesanga batu ba idakanga ba zalaka nanga toujours ba wario batu ba osala nyoso po leki na banga zonga simati azaki na voilà. Alors merci Petit Fali to le pleinement bébé mais avant toute chose dans ligne tout bétano les solo ya po ba mono ka musicien Petit Fali musicien tote ko yamba mo bangé no piste na YouTube intitulé Eloko. N'habité Eloko évolution dans ndeni na terrain. Bon Eloko ezoke nango bien déjà na bato ba partage qui na bato ba monia kango nyose simba nyose kanga nyose monana oteka kana zando Eloko déjà merci na ba warrior merci na bato tout batalaki ndenge bo partage qui nje monde comme na ba niveau ya ba vie ebele merci beaucoup vraiment Sabino nga Petit Fali qui na pe Sabino ga merci na ndenge bolana nga partout vraiment on est ensemble. Merci ba partager qui ba celle qui va booster ba pousser au peso monki na ba vie na ba temps ba partager ba même biscam sur ba mona qui opété na habité en revanche est-ce que Petit Fali zo gagner pe loko na musique bon na moment na no to luka to gagner na oti il faut na ko luka kana musala parce que sur na moment sur le kimbongo o linga sur musala te faut na no travail musala na liboso parce que belebe banaka boye bakomi pe na bambongo babe ba milliardaire parce que musala nyoso soki okomo luka mbongo olinga suko sa musala parce que ozaka na posa mbongo fona no musala liboso après mbongo ekoya nango parce que o na osa déjà na olona lobi na ngai pe na ozala bien lobi na be bana nanga ba ozala bien lobi na be famille nanga ba ozala bien lobi bato ba bandu edenga be ba ozala pe bien parce que vie est compliqué to ebi lobi te mo ba lobi ya mutuka njambe. Voilà. Merci. En tout cas, une très belle communication. Lobby à Moutoumtaï Bangoka, une très bonne communication. Petit Fali to évoluer na biso. Musique est vraiment marambé. Les musiques, premièrement, c'est l'organisation. Musique est à voiter, musique est à attendre sous koye baba note musicale, musique est à organisation, l'ensemble de tout. Na habité l'ensemble ya nyonso wana Petit Fali au s'organiser en ligne. Tu as un manager, ou un producteur, ou comment? Bon, on a Petit Fali na producteur, na jappé na manager, na jana bateau, on est encadré pour na le kananjila mabiti. Conseil, Petit vie boye. Viba kenaka ngo boye tangwana aigle na likola aigle kolinga toko ta par-ci par-là parce que on a français peuple nomade il n'y a pas l'habitation fixe ba mona ko na limba ba mona ko na matete ba mona ko na pasca fixe no yebanité il faut jara place aux na minyoko na passe na njala zala wana yo monaka na musique congolais ata musique congolaise na musique soza encadrement te ata za grand star ozalaka boyeboy laisser aller oza peine à fixité mais ce que vous avez encadrement papa musano ibanoki ka liboso voilà
mais nazali na ba entourage ba pesanga ba conseil neti ba maman polyglotte la sénégalaise tu n'as calé mon tu n'as oye bien neti boele 14 rumba nezo bima wa ba mère nanga ba no sunga ba naka boyebi ba air chama yoka boyebi zate ki na lobela pona voilà izate na lobela pona sentiment ils ont pour na reconnaissance na batua neti fali pour parler lo so ba linganga lo ba sepela nanga boya mbakanga na isengo boy isa dia grâce à Nzambe mais botala ki njila fali pour petit moka bimi pour na aigle to tika été photo match c'est pas ken vous savez comprendre ils ont ba biso bonaka na TV na télé na lo bela fali pour intérêt vraiment na bela kana intérêt na linga kana musala sala kana mambo sala ka et c'est pesanga pe lobby na ngande na sala voilà et ça mutu musala bela pour intérêt pour appeler ça mais nga vraiment devant jamba mona ngweza kati nanga papa na habité ceux qui peut na ba mambalo kuta ceux qui peut ya solo na nga fani intérêt et ça mutu mususu omone ka za na mbongo neti boss David Manga neti jama lukula so biki ya boss za na mbongo neti boss Junior Mawete obiki lokwa Junior Mawete na mbongo lokwa na kutena na ko set boss na bwaka ka boss na linga ka tango peso $100 o boss ani parce que linga kena intérêt mais ngala linga fani intérêt to mona na ka to kutana ka bana ba podium a tira ba espace na ba répétition pona ko ba papa sunganga nana muna ko lobati mais na mona geza na intérêt ye mo kabi ke petit na nga zawana leki na nga zawana asa mutu osompona ebi ke petit na nga zawana na kosunga ye mais ça tengana lekela ba TV poni asunga ngate pona non c'est pas ça on a intérêt yo mo ba tibile ba bibisaka ba makambo ba bibisaka ba ripona bisenga singa njala mukomoke bomati okoza na njala siko taba pesa yo njala ba oyoka njala na 14 ba pesa na 15 olie njala ici loko mishuka na passe ozo mishuka na passe eza na ona eloko teza pina le foot il faut ko tala ka vie na olobi avenir voilà. Enfin, merci, tu as évolué. C'est ça qu'on appelle la langue latine, ça peut être dans la sagesse. Dans la sagesse, par rapport à nous, il y a un passage médiatique. À chaque fois, tu communiques, moi, et l'eau, moi, je comprends qu'encadrement vraiment est bien. Où tu as commencé la musique et quand tu as commencé la musique et comment? Bon, ngavuma na bana musique ya tena banda ki banda mboka, banda intérieur, na banda ko sala makambo na ba nganda, ba je invitenga na ba boende, befale, ba sanku sumbandaka e konda na zoke partout ko yembaka. Ça dépend ba monanga petit mo courageux, né na bando linga fali mingi, kuna koma ba mal à l'aise na ba master na ngai. Même si na sombi CD aigle, to ko ki wonjila mena ba master to ke ba mitambo ba pêche. Yo lomba okoma esclave fali yo ka fali yo okoma mona kaete muto bokuta na kate kokufela ka na bino il faut kana mona un jour pour kana mona muto na koma mal à l'aise na bamboka ba master ba koma ko ba mpanji ba souci ya fali ve na vie so biki na de so biki o faina Kinshasa oyeba makambo lekana poto te so po faina poto oyeba makambo lekana kini te est-ce que tu commentes ma pate kuete papa na vema na bundi na ninga mabete na communauté mais na zo bundande parce que ça taba to ba komi ba grand star ba oluka ba mata nga na communauté na zo bundana mais na souffrir vraiment na komba aigle ninga ba mboka kuna na fode ba masuwa na yawa te vraiment mutu soza na histoire te wa mutu te ko taka likolo komi na mbongo tata bana bato mbongo bakute ba papa na ba souffrir après ba kuti mbongo mais zate ki akuta ika mbongo papa na jumba la moko papa na zaki na histoire abunda ki ajumbongo ye mwana kuti mbongo voilà mais biso ba neti ba biso yo ba mère et le côté ba père et le côté mais to kuti famille na passe faut payer moi na po sandeni ta ko te famille na passe lo kiate bundati bunda ko famille pelo ibazala bien ça m'a belé rolobela mambo sala nga passe ya 40 petit fali ngana muto to yebani moi ba se rona peno yaka mutu nyonso so kazo emerge tamo malembe faut ko kumisa kara nzambe moni biso pe ba o to ape kara biso to na ba to na batata na mama pe na ba Kishasa ba biso le ba papa na mama ba tika biso to tika la biso modo na mukili faut bunda yo mo mambo ko moko même na film ya racho détermination et ça l'a bien vraiment détermination na moi ndé batebe bazo acclamer sur yango ne ki mobali mais petit fali un jour
avant l'année passée, tout ça, on a une émission où on a étalé l'état de santé à maman. Actuellement, maman Nabino a combien de bon déjà ou comment? Bon, maman, j'en ai bien. J'en ai bien. J'aime mon pêche, mon batili. J'aime mon tabatili, la rabana bitiki, bana babola, ou j'en ai ndira yakan jam. Voilà. J'en ai bien. Tout cela, quand on a santé naïe, naïba ninga joviv, naïe pas bien ngai. Voilà. Oh, nous savons que nous avons besoin de sala qui en haut et komaki. Et le vélo. Voilà, et komaki, nani ba wari ba soutenir kinga, ba mireille proche, ba mireille proche, ba fondation Esther Balako, fondation Esther Balako, ba Jarel ba. Oh Mireille la japonaise vous solo. Oh mère nangai, na zela ka ina lo baka voilà. Fondation voilà. Ba zama ba to ba tinga ba soutien, ba dilondolé, ba Piro Lebla, ba héritier Poma, ba Bobo Bokole. Voilà, ba za tema ba to belé ba linga kinga. Ba Johnny Maka ba te belé mais na courage nango na bunda ki pe nzamba tika ba ya yete dina saki ba besoin ameninga singa ki vélo na sala ki yango eza pe ne lo mushiso ki posi ba to ba peso to sani bunda sala ko za baba bunda voilà mona mbala bongo lelo pe mama ko mo sepela na jimo lo mo ali pape keyi et pe c'est pe motivation ki na botaka mona vraiment akomo zo ngiselanga pe moi muke po neti ba maba boti biso boye ko apena étape mo ba komi koko mais soka boko la ko mabe ala sako ko lukato benga ndoki o be mama yo zandoki tanga banaki aboko la kiyo tanga bana oningana uzaki mo ko benga ki ndoki te po azaki na bomwe tanga komi koko musu santa 90 otambole shute ko mo subawana ko sumbawana o mama zandoki non ezangonga na ye tanaye asalela ki mokili akomi na ngongo nzamba azwaye yo peso za na reconnaissance na mama na yo sokola ye na basalite na njoto na sokola ye parce que abota ki otango pe ozaki muke amona ki ozaka tina sokola ki ayeba eteke o bwebwe yo pe ngonga wana pe laisa ye sokola ye azala bien voilà yo mona ki beba yeba ati. En tout cas, merci Petit Fally, en français, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, moi, je suis tarambuna, baklope babinara. Donc, maaloba zoloba, son moni qui est bien pour nous grossir et l'angopé pour lui l'utile à l'agréable. Tout continuer na biso. Petit Fally, il est là autant boula na combat Fally na nzoto na yo. Il a fallu na muto yo. Aza o ezali. Tu ko pesa e bani na nyonso yo e binga na to ibina bat bata la biso. Mais tout le monde a fait ça dans moi ba ranking te mais ba te belé ba yini et moi belé au gérant on est na gishasa pour mouyinya Fally na ndimita olinga Petit Fally jamais vraiment jamais parce que bon nga vraiment na ko lobi l'actualité aigle Fally poupa na ko lobi la mambo aigle na lingara koleksa malubati parce que Fally poupa non nanga moko nanu atinda ngate ke Petit Fally mo lo bana ba TV bo ba internet que finga ka bat po jo kambong parce que musoko za musho na kini yawa e mushupe ina neto mona na ate e mushupe 7 mois 8 mois to mona na kini mais place afanda ka na place a répétaka na répétition e musho ko ke pe une fois to kuta pe silipe mais atinda ngate ke Petit Fally o mane na boy la na cité du fleuve ou bien la na Gombe ma campagne ou bien mon frère ou bien limiter lemba to kuta place bo jombo po finga moto atinda yo moko za la charge za la maele na ningozo ba deva mikolo parce que Fally pour pas lingate que Petit Fally a finga ka batu na komo la betanga maboko jamais na ninga bi papa na ngawa na jamais na ndimite ke Fally pa mena na ninga yebi to fana na yete mais ninga na mona comportement na ye ndepa na mona to fana na répétition mushu 5 minutes ne na mona ye na comportement janango na boto chaza nango na ninga pesa nga boto siwana akoti na ngate ki petit na ngai na ninga maele ki ofinga moto na poza mo rien azota wana te parce que taneza ndule comprendre taneza makofite za musala musique na to ba sekaka ye eseleka ngongo ba sekaka ye eseleka déjà et comme ngonga ke atonga bana bali abatanga mosi na za la bien famille za la bien voilà aje sur na ngata gale kana TV bomo na Fally poupa abano finga mutibwe bomo la Petit Fally fala tina jamais na ngonga na ngona travail boulot musala otala ki pa ya kulutu na tilo kole oui natala ki ngana landela ka tout eza papa na ngosa émission internet natala eza la TV natala parce que match na ngeza Fally équipe na ngeza Fally côté na banki na bata meza Fally
so tiki nzambe na momo famille nga fali na momo na Kinshasa wana ninga mabete ezate na oloba na sentiment so tiki nzambe o abatilaka na fali nanga o apesa biso pema to na eloko zongisela ete nzamba bomwe so tiki ye fali na momo famille nga fali wa logique so yo na Marco si yo za ya to le bon nga na ebi na ngati na ebi dati makosa bota marité na ebi pe dati ye pa ebi dati nga bota marité mais toi ka famille voilà tout ça la famille tika la famille même quand on a na ti le collège kulutu na PCM ta tuna ko mamba âge osana âge nini otatona muke mais mikolone l'équipe so tuna pe na pa tuna na obenga ko ba ebisa yo bon eza na ngoma mbo vie oza licence oza gradué oza pe na ba erreur moko ya mike voilà muton sa koka na vie te et on a tuni po kala te ba pesa ba carte de lecteur atomba otuna osko petit fali âge bon je comprends et bien âge na déjà âge na ebi na botama le 25 décembre voilà le 25 na ko bien na 21 ans voilà on a 21 ans voilà. En tout cas, très bien. Nzambe a pesa choka tindikaro toujours. Émission fali pour parler gars qui tout le monde est beau type missionnette ndé ba momba lobaka. Mais monsieur Belé au salon ba tozo ko contredit ba tout une question on est bien déjà que nenga kenda kuna yemda tuna ko tu question nenga kenda ko na kan ko représenter mission ko talent non la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que dagi falite batangile na nyaro ya okende pona yo. So il falite mda kenda ko représenter biso. Barre que on a artiste congolais. Bon, nga vraiment na longola qui fanatique. Ouais. Il a pas longola on pourrait. Longola qui mona. Na ota quoi avantage à musala. Na boso na tche qui fanatique na tche mona baba yede alobela aigle yede alobela fali. Inutile. Mais na tche na longola qui fanatique pembeni. Na ozo so na vidéo musala. Na tche qui papa na nga pembeni. Mais na tche no musala ba avantage. 15 ans de carrière. Yebisange loko fala rata. Nje mone rata bato bayoka te bisanga na longo na ki fanatique na papa 15 ans de carrière ngo bana katila te tilelo bisanga eloko rata ba pona bisoki bo o esa bo bisanga parce que mundela talaka o muto mérité mundela talaka o muto azo sala omono to sala eza de to bunda to komina ote tozo meka ne to koma mais to komina ote to ba jeune leader tozo bunda kaka moi ozanga lipate ozanga moi polote moi lipapate ba mona ko kaka mais ça te ko komino misete to komino ba start ba sipese ta ba aigle ba sipese ta ba les princes d'Adj ba sipese ta ba maître Gims ba grand star ba Fali ba maître Gims ba K Black oye ba Wizkid wa ba grand star o to ebi na monde ba Davido ba sipese ta ba grand star na Congo banani mais na longo ki fanatique na ndema machine mundele attaque na Afrique mobimba na actualité na ninga bolo fali popa poso na tcheki fanatique na lo kum c'est ka ti fali mais na lo ki fanatique na tcheno boulot na ta avantage na ta musani ni te papa na 2019 abete premier tokos et kangaki tu na 2021 abeti deuxième tokos et kangi te a mérité mundela ota la bongo mundela ota pona fali te pona kombo a fali te ota pona musique poso bataki kombo a fali bakabata bato nyoso bakabata venanga Gez, venanga Robinho, venanga Bina Filet, ngabata les princes d'Adj, K Black, ngabata batunyos, mais batali qui avantage à Moussala, ngabata un peu petit fali. Pas comme étant marapatu, ngabata un peu misuki ni piano musuyo. Aux gens pour un grand frère, toi. C'est pas musicien. Voilà. Non, on appelle ça exemple, idée. Les avec exemple à bien. Mais la tali qui na machine naie, mouton mérité et ça fali poupa. Mutazo mérité na moment ou actualité. Ce sont pas fallait ça quitter tout soit fallait congolais na Congo ba ouais ça quitter fallait comme mutazo parce que bazoi kaye faut ba bien fallait mutazo la ki ye mutabeta kindule ye mutakangaki o munde ba mindele ba sepeli mindele ba bini o ba ange bola mukana na amor ange binyola muka amor na téléphone na yi on s'en point pour comment que mutu a mérité musala naï parce que 15 ans de carrière ngo fali pour pas aller kana te va finga mututi aller kana intenti ka a manqué mutu ko atanga komba mutu na fingi au jamais yo mona ka njambe atika ka été pour na respect wana pour na boto si wana azo mérité musala naï et ça tana ngonga na totika yi voilà totika kizalu kindoki totika mvutement eza musala naï et toi naï tala naï et peli totika ye bon balingie to linga ye soki bo boye litutu biso toza
je suis là to bandolobi la fali pour bandati liwa je suis là neti mutu lo rwanga na nga fane interité neti ba mutu lo rwanga na momo famille ngeza fali nako ya misu bona c'est 2 semaines na njala 2 semaines abimati lo na kepe papa na uzanga lo côté bona ko ba boneti na boy na bilambati na kepa papa siko na uzanga bilambati na otageza na interité eza na intérêt ko lo ba mutu na intérêt. Mais style non peut olata na mona ko molandaka Jean Paul non eza bon eza pe joue musu bien joue musu pe boy eza ça joue musu na la tiboye joue musu pe na changer faut eza la pe boy et mon veste et mon jogging et mon polo pe ça la pe moi gars ça la garçon ya mona na ndenge ya makambo lekaka basi ebele balinga bato tuni bafasho ebele mwasi mosu olinga kaka na olata mwasi mosu olinga kaka na kitoko mwasi mosu olinga kaka na ndenge oyembaka mwasi mosu olinga kaka na ndenge osalaka makambo yo mona na vie atoza na eloko te mais tiaka nzoto na propre tiaka nzoto na propriété mpo bato na ngongo tozalaki basalite na ngongo tozalaki mabe ese eleki ekomi siko ngongaki osala boulot ozala soin bato basepela na yo bon eza nango bongo merci na fali pupa na mosala na yo nde ozocontinue nde ozomérite toujours nous avons appelé ça comme inspiration ya umataka ngonga babando seko seleka we komi ngonga ke lindanda merci bango ba olala yo zo travail bango ba oseka yo zo bimisa tozo za ba trophée tout voilà Tokos, Clara Moutete, la vie est internationale. Clara Moutete, je te salue. La parisienne, n'a pas su vendre bisous ce côté, la bisou pourquoi pas Anita Moutete, des fois parents canadiens, n'a pas su pembote Kouloutoali no Mokemolon à tout seigneur, tout honneur, centralisation de Paris. Président Reagan Ouassis, en tout cas, Bino Naroboro qui m'a raté, Papa Firman Matoto. Tozaka wana, mais côté la réaction mususu, mi yoza pe mi da succès l'internet, bata ba succès ba za mo belé. Mais mi obenga ba mama pona ki na respect za obenga ba mama, il y a mère na ki sinjo ba na mama na gaya wana na Manique de John. Réaction na contre ba propos ya fali wana n'était dérangé yo. Bon, et dérangé ngati. Nani na lobela papa na nga et dérangé ngati. Wa et dérangé rapé est victime té et dérange pas que ça falité et dérange peu falité ou bien pacifique qui le bravo Patrick Bakalo c'est dérange ou bien ba edo mo partage ou bien ba bossi je ma ou bien ba lukulage ou bien ya gazule na Paris et dérange mututé ou bien ba ika de yong ba Jessica Mutipai ou moi peu maman présidente Mimi Tikeba ba fait gagner la merveille ba ya soulé et dérange mututé voilà et dérange bisoté mutu moko afinga aigle biso bo e suri biso to le kana internet ko finga to so ta wana te parce que tobi ke to alikolo so to ko misko ko landa batu ko zongisaka to kita e so ka di bon moko zo suba na njela yo zo pekse yo prendre zo suba wana ba ba me ba bon me ba le ba zo swana o so pontika eza vina ye moko ba inenga ko mai di bomba na ye wa mamu na ye voilà et dérange mutu te na que ça aigle bien victime ou bien ba vina nga mbasi ba ya Jonathan Wenji ba mettre Manix ba mettre B50 ba londo ya malo ou bien ba mettre ba et dérange habituel ou bien ba chef wa télé et dérange habituel l'autre vie le côté parce que c'est dérange nga noko bon le cas ken pena ya mbanga na ki ofinga mutu mais là ofinga pendant les gens intérêt et fout arrêter na litomba te fona sa carrière nanga na samusa nanga po papa nanga mona ke petit nanga bano bilanga me akomi exactement la petit mora sila na komela bano finga non c'est pas bien bato ba finga ba suga wapi est-ce que ba ngusili bano finga mamwa ne seleka so peso exemple na peso idée na ta mais tape wana peut bando yoka bangia mawera oji ba papa kofi ba papa jibe ba bando kufela bango bitumba ba mususu ba bomana na basi ba mususu ba teka ba papa na bango mais et ça l'intérêt te lo ba comment qu'on regretter ah tu ba ki vite tu ba tika ikabo et ça quoi lelo na étape za fali ba comment ko bomana ko swana na pona ezata étape na yeza ngonga eza nango normal yesu kuta bota ba finge kutu ba cholie na mboka le ba bengani eza nango normal ba pesa ngana olinga ne bwepo lokumu na mataka et pesa bisoka ba travail belé ba courage belé musale belé kana olinga ne boyeti Jean Paul netinga na bona ndeko prince babia
Tabo lingo fala ça la principal bien. So tali vraiment, y a des polémiques parce que la TV na ko finga mutute, ba mama ba ola na ba papa. Bolingo fala ça la batu papa. Bolamo fala ça la pona batu. Ndeko neti ba principal bien. Bisika za ba mbotebele. Obi kila ninga mabeti tena ofia mama ba ngombo mene carrière. Olobini. Mera ba ngombo mena ba mene carrière. Isala kate? Abomele ondeni. Te abomele carrière na ninga musala. Ole kan internet ko finga rafali, ole kan internet ko boya rafali, c'est pas bien. Yo no pese conseil ta ki mama nanga. Aza mama, aza responsable. Na bino ko sala mabe. Voilà de John. Voilà. Obenga mama niki. Voilà, benga mama. Mama aza mama parce que moi na ne wana aza mukona ngana âge. Faut na respecter aza mama, aza responsable aza mama. Très bien. Aotika la pe mama na ngai. Mais no pese conseil ta ki mona. Mona pesa moni pe mazo tengama ato la kenyo sote mais toi batu. Vraiment akanisa ta bolamu ataya moke. Na bolamu fala zaka na mshu. Omwenga na mshu okofala benya boy. Ta okokire pa aigle boy mais beaucoup zata 1000 personnes, 2000 personnes. Admisi penya mbongo. Akabebi no tout. Ta boza ba 2000 personnes, apebi no tout mbongo na répétition na. Mais ata ko finga lelo ata ko boya ye ata ko jemi tuka oji ba avion mais bola mom te pola raté ato souci ça na ngoza ya ndeko no principal bien waza bo collègue no miss ndeko nanga eboyemba o pasaka fierté moko na biso prince babia chanter moko ya bien ayemba bien il chante bien ayemba très bien parce que biso ka muna litoi ko yemba musoko zo yemba no mais ekota oti voilà atika ko bomela mo na carrière na niveau ba aigle parce que aigle vraiment ninga prince babia alinga sali chocolat mais tant azo sala ko bomela mo na carrière ta pona aigle ti ata na ba orchestre musie belé ta ba mona ke a finga aigle ba te beba wata pe na musika bino ka sate za be za succès non eza bien ti fallait azap na bana azana mosi a responsable ape na famille ape mona batu to tshaka la musate to pese no respect pour na mona batu apina baboti ana monsi ana bana boti bana pe bakoli ba mushi ba beta na niveau à Paris to tshaka no respect wana pona bwe pona wala pona intérêt no ba pona no respect ki mokolo na ye bana katela taza mokolo na âge ana mbongo a patron ana patron ya na yaye yanga ya ba famille na ye ya ba famille na kuna aza no patron pe aza responsable tena ngala ka pona polémique comprendre nga te comprendre nga na ça na ba excellent pona polémique mais il faut respect en internet faut respect ça là parce que fali poza je suis na temps répondre à rabatuti aux ata wanati mais biso be bana to na ta wanati mais atiko bomela mona carrière allo baka bien de voix batu de 20 internet itakinga mwana na PC conseil alukila mwana ne carrière bien alukila mwana apese insoni neto bana kimongo soit kene joso ke libos alobela mwana bongo po batu sepana mwana tango mama yo zo finga batu ba sepana mwana note ko bla ko saka na te tango mama yo zo ko finga mutoyo oke finga oyo papa ba ko sote ba otira lo sepana mwana note ata mwana ko luka musala ba ko ba papa mama papa yo ko teo déjà maman de sa bomba ba porte yo ko to de maman ba finga ka derrière au plaste au espace te yo nga yo ka susika na prince babia isala nga pasi lo kwa jeune leader lo kwa e vraiment comme a communauté azana tala mais maman bangali ka ko finga ka batu ko chola ka batu a bo mena mona carrière vraiment soki ko yo ka maloba o soki na obima be bolimbisi. Très bien. Bolimbi c'est ta qui mona wa ka conseil na pesi soki amoni mabe ou be etouché mabe na bato batalinga bolimbi c'est vraiment désolé wa maka conseil na pesaki atiko mela mona carrière atika mona sala musala azana bato nyonso bien respect les kinyos comics et les kinyos eza mutu mususu akopesa mususu $5,000 finga fali et si la nango mais fallait venir eza mutu sa pesa deep kari yango karache to finga fali te dipe kufa 5,000 ici les gens à crédit à fali mais total avenir. Merci voilà. Petit Fali total avenir en tout cas mamango tikanga vraiment qui dit ba saranate président Regan Ouassi soit nabia tout seigneur tout honneur centralisation de Paris un peu sur mbote mère Petit Fali fallait aussi la bonne réduction il y a
réédition ya album Tokos D wapi alobakisa loka banzembo mususu ebima 15 chansons les 25 ya moi au tozali les tozela ngonde nabeta no ye maboko nanu bulonde omala kama tolo bao ya zana ye makuta makofite ana mtu ajido te abeta ka batute ka bulona ye yeso omona momo soka ni fali pa na chambre amselo abume mobimba mesho ekota makofu obeta ye po ana ta makofite ana tande ya bulo yango zomona so ba jalu ba ko te zana mabete po jalu zanga kate na vie kindoki zanga kate envoûtement ça raté et ça la qui batwa ba compréhension batwa kanda batwa gentil pour nzamba sa munyo son démoté mais ata olinga ka falite wa même conseil on pêche grand fait ata olinga na mutema te mo pesa ngato bat botala ngape ata olinga na mutema te mais linga ta musana ye arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class attends c'est pelaka na été mais linga ta musique na ye vraiment naninga mabete nzambe vraiment ba ko bimisa mutu wana ama anjo nzambe ma yebaka ke mutu ana bima na vie aki osukula musique congolais botika yebe madondwa vraiment dondwa na parce que abomoyo tozela na maboko polele vraiment on est ensemble merci Egre toujours force à toi les a continuité à Tokos D mais dans quatre Tokos des chansons préférées à Petit Fally et Zarani Isaka Amor oyebi abatoti baeli et moi mukia toembe comme musicien Amour, amour, amour. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi me laisser. Il passait tout dans mon livre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a ito, ils sont dans plein de remords. Nana linga chou, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongelanga, zongelanga, mobutu. Hey, zonga. Amore, amour, amour, oh, oh. Reviens mon bébé. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Oh moi la vie moi Dieu, reviens mon bébé. Reviens. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Oh moi la vie moi Dieu, reviens mon bébé. Il peut pas, reviens. Loin de toi, c'est l'enfer. Loin de toi, je souffre. Salambango, ozonga wao. Salambango, zonga wanazoa. Pour moi, ça va toujours nous deux. Comment j'ai pris les cieux sans se briser. Et comment sans zéro, et comment sans zéro. Papa n'engage yo, dikape.
Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Donner même ma vie pour te voir mon bébé. Au moins la vie, moi tu reviens mon bébé. Il peut payer. Ma chérie ne veut que des couleurs pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur pour oublier toutes nos colères. Ponaye, nadaye, ponaye, aigle, nadaye, malile, ngamokondandako, tu es mon verre, maman, tu es mon verre, chérie, talamosika to utanga na yo, chérie. Zongela polyglotte kolinga toko zonga c'est mon corps kufa. Ma chérie ne veut que des couleurs. Oh, pour apaiser toutes nos douleurs. Juste un peu de chaleur pour oublier toutes nos colères. Ponaye, nadaye. Oh mon amour, oh mon bébé. Madani, pour te parler tout quartier. Madani. Oh, salanonga babi, aya. Oh, nalinga yo, tro nalela yo, mingi madani, Nzambe asala yo bien, alinga famille, alinga bam, son cœur est plein d'amour, madani, te parler tout quartier, madani, aya. Salanonga, aya, des souvenirs de ma photo, et puis de ma photo, reviens-moi, maman souris-moi, obomanga, pas dans nos gibas, obomanga, maman souris-moi, obomanga, pas dans nos gibas, obomanga. Tu es l'amour de ma vie, chérie, non. Tu peux tout pour une nuit. Tu es ma maman, no. Obomanga, Johnny Maka. Obomanga, Sema de Paris. Obomanga, Sema de Paris. Obomanga, maman souris-moi. Obomanga, pardon, Giva. Obomanga, maman souris-moi. Obomanga. Non, mais si tu pars, et bouteille d'essai, je t'ai convié de ma vie, et bouteille d'essai, il faut se t'aimer à part, mais reviens-moi, mais pardon, les villas, les palaces, santo, j'évite les privés, mon bébé. Ne visons les hommes comme ça, malgré tout. Il s'est jamais comme moi, mon bébé. Ne visons les hommes comme ça, malgré tout. Il s'est jamais comme moi. Naleli, naleli, naleli. J'ai paré beaucoup de cash et pas. De tout dérapager, c'est pas impossible. Yo a kere de promis, yo mon ancêtre, l'amour de ma vie, voyons. Et pour t'adresser, il faut se t'aimer pas, mais reviens-moi, mais pardon. Merci. Mais reviens-moi, mais pardon. Centralisation de Paris, boss Placide Ebio. Julie Toumba, compresseur, un coup. Elodie Lipa, ça n'a bien vaut mieux tard que jamais. Joyeux anniversaire, la grande, en tout cas, que du bonheur, Nayo. Tant au salon d'interprétation, il fallait les appels banzembo on salon d'interprétation. Au comprenant pas un contenu dans mon embouya imba na kati. Oui, na comprenant tout. Excuse, na comprenant nyos. Tout. Courageux vraiment. Merci beaucoup. Net na film. Danger. Petit Fali. Voilà. Vous comprenez nyos mais tout. Na réédition, c'est comme si nous occupons anglais, on a des difficultés pour bikak. Bon, anglais pèse le moussous. Français pèse le moussous. Anglais j'en ai ma cacheté, mais français n'est jamais parce que français au 5 sa page. Phrase, et ça passe. Mais anglais comme la good morning. How are you?
Mais français, ça ne passe bien. Monsieur, tu viens d'où? Monsieur, viens, monsieur. Ah, mais toi, tu parles. Et ça ma casse. Parce qu'anglais, il pâtait. Français, il pâtait. T'as là. Mais non, moi, la gamme, nous sommes fait un français, c'est beau, tikaï. Ah oui, bah. Français, la facilité. Au sein, c'est ma phrase, au lobakandeko. T'as là. C'est beau, ça, en français. Mais nous, on l'a répété, on l'a répété. Tenga nyoko langa français makasi français facilité te o jonga loko ke na koso mili pana mwa bolé o na jino français ma il faut joata autant ba verbe autant ba lettre combien verbe bien je conjugue les verbes être temps présent et ça en français na bango ou bien je conjugue verbe avoir au temps présent les appels français nango ou bien conjuguer les verbes chanter ou bien verbe manger les appels na langue conjuguer facilement du verbe chanter par exemple oui le verbe être le bas qui est conjugué en présent je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont très bien voilà n'est-il passé j'ai tu as il a elle a nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Merci. Vous comprenez? Déjà, ce qu'il faut dans le cadre pour la chose, au moins la place, je suis genre à présent. Autolobé, les gens à présent. Vous comprenez? Passé genre à Nikambo et les cas. Passé. Futur et Koya. Présent, autour ça, non, c'est quoi? Ce qu'il faut dans le cadre pour jouer à moi, tout. Et la côté A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il faut jouer si voisins vers consonne. Si voyez na vers consonne. Na si il faut que ça na vers consonne pour comment et comme bien et comme Fabio et comme petit Fali aujourd'hui P E aujourd'hui I P E aujourd'hui P E T I T petit au Japon aujourd'hui sur F A L L Y petit Fali pour comme combo parce que il faut ça monter dans l'axe yo ou bien aujourd'hui Ken piana aujourd'hui K E N Ken piano aujourd'hui M P-A Mpiana aujourd'hui P-I P comme Ken Piana parce que vous avez un mouton boy abandonne l'action ba lettre wana ba moana question petit fallait tout le monde a battu la vérité yo au niveau classe au soukana niveau ni bon ngama ninga mabeto mamba lobela na ba TVT we jaka likamboki jouer encadrement est-ce que là on a pas la panne et là on sait que la panne dani volonté aux anango ya oyeba makayo s'intégrer ba bien en intégration volonté aux anango wana donc en tout cas bato basungara teacher tona mutu Mr Chilo warrior au Saranté Chilo Mr Chiro warrior makasi et puis era la misese yebisela ngai mère sociale richesse kadike wa mama sociale on appelle le message mo panae yaza teacher donc professeur ya anglais l'Institut français Aldela Gombe. On comprend? Warrior Yamabe, Mr Chilo na Pession Bote. Donc, on a chance à bien comme ça, donc, ma anglais va. Tenga ma kota français ko fanda nango. Ezaka likamboki ko laksa. Moi, te zaka ba mo. Te classe ya bona ba moyen, te classe pour ko fita na $10 et pas mutu mo boye. Atelo kaka chaque jour volonté yo peut ça ka 10 5 volonté ka c'est le na ba engagement en dépit ma mieux so sanango soki mutu ma mona na bitin feti fali na coach na son sur classe est-ce que olinga ma polygone ya lo bare le ko wana na jelaka e parce que ba kutu na men pona ba o le ka kuna musala ojo après boulot ke boye ma polygone déjà a genre de on chose à mambuana wa maman na nga vraiment na ninga mabete wa mère na maman na boa kana tina na yebi ke mère wana asunganga na ba époque mo bona zara na passe eza mujo lingo kufa bo mère atilo poa ya na bossa na rete bola ma mutepola rate ya ba tepele ba tebela ko mo polisa bola ma fali pour na boy fo e ba bola ma mutu eza exemple na ba yoroba oyo on a vu na yo na mela na lia na ale panda ifuna na reconnaissance na ye si wana eza makamuna ye eza ba fifishiwa funa za reconnaissance na ye
na mela na lala epana faut na za reconnaissance batu wana tala njungu akala ko bosa na kate poju batu asika esa batu asika ba baba profiter oza na base balinga yo na mwa base wana même mutu akala ba ki pasi note aba ke pecho ana lipa ozanga lipa ozanga polo pecho yo ana posa alia oza ba ko négliger te mutu akala cheka ka zala kana ye mais ko négliger te pour moi batu asika eza mutu za mutu mushaye kaka pour na $10,000 yo ta mo la $10,000 c'est billet petit nanga 10,000 ango karango palango finga fali yo beta mo la ngapa na souffrir boy o l'équipe na TV o komi pe libomo ko finga fali ko sila na mbala mo ba yo mais joka 10,000 wana et pas que monsieur fois 100 oza faut que za la chazesse mayele mo njala mo ko ke bomati oko olie pe lote lo bokolia po njamba pesa ka mutumbala mote njamba atala ko za kacha mutu so pesa mushumbala moko oko malolendo minene oboya batu mais la information na mo na so information babi au continue monde mama ba chéri trop hein qui mungala ka attendre bon o moni to batu oui to za batu ozana ba besoin ozapela ba posa ozaposa mambo bien mais ateke ozana basi non on a vite na muso to na ngo ya musique so tie basi carrière kufa lukana musa basi boya na bango yo basi batala bisha ba internet abenga ko batapoto ba te na pesa action yo basi ba chez balinga bisha ba internet chez moi bonya boy afa bona berge bien na États-Unis bien na France bien na Amérique na il a ka petit fali mais autant que petit fali pour travailler top ba mettre biso rapport to communauté moi ba njele ba otala biso petit azana ekaka mais tanga okoma na otimbila eza bongo les gens arrivent à que aussi appelle mon gars il y a petite moi c'est penayo na mama ba genre ba relation amoureuse te nganga mambo na chi te na lobby bazo sepelana on habite que yo ndima ba sepelana ngai ta ba fanatique nanga balinganga na musana sala ka ba sepelana ba sekaka eza na normal mais ça que moi aussi voilà on est là que moi ba mise belé carrière au moins ka petite mo ka kitoko mais fanatique na ko mo lingai abayeyo olina bilanga abayeyo yepa ko mobeta muninga na isolo ya dinga ka ba fanatique yo mo biba mise congolais ba sila pona bongo il faut que jala kana calme maîtrise ko jala mosa ki manete mosa lo kwa frère oloni na ndako amo frère oloni pe mina ndako eza kwa mosi akimakate azala kaka basi baza belé ti ole Mbappé ole mana basi baza belé o mo na bimika basi moi toi même voyager basi OK na mboka baza belé faut que ça calme makambo efanda vous avez su propre les cas ndako na yo moko mambo ezala bien boya na bango faut za la gagnoso patience yango zo ma chose na patience te na vie vraiment ninga mabe to babido baloba merci petit Fally en tout cas na que tonton Bokelo isenge mo konza Poitiers azotala biso bana poto bana Poitiers en particulier na pardon na bisibino que invitation na bino ezali pas tonton Bokelo pour la mo bangi anniversaire ça mabon mo le 18 juin quoi na kata Poitiers a rosangisa ngo bona commémoration ya 27e anniversaire ya papa na biso Johnny Bokelo isenge za bona sema belé artiste munene o asunga bate belé ya rosakanate bana poto bana mokima beta tourna clubs Polesha donc club Polesha TV en tout cas kuna bokuta mo bangi na nzembo che combien de na biso Polesha clubs en tout cas artiste musicien congolais o évolue bon na libanda ya mboka na sali pe clin d'œil kuna pa ya maison munene créative bi andi na biso bienvenue ngo en tout cas na obosa na hotel yozo kumbela vraiment côté ya management ezo kende kitoko ya osakanate petit Fally to na sofa na suka na nyoso to lobeli so na likambo baksa ekozala nini bon na likambo baksa tenga ndeka travail na pesi na mbote na linda wa mama social wa mama nanga baki wa pesa nga garantie à palais linda marai mama social na biso mero na vraiment na pesa ga merci azaki na kinyawa to ebani te na bo akaite mère vraiment pesa nga ba basket linda marai mama social la Suisse toujours chaque na mona epena na ba chemise chose na ba mère aboye ba 5 vraiment au pemi neti ba mama linda ba mama polyglotte ba mama nene mama social ba mama Binta Morena ba fondation Esther Balako neti mena ngai koko nono na Brésil chaque ba mère ba sangana ta 10 pour na petit Fally vraiment olali pongi ba mère proche olali pongi non na mandaga
samedi les 12 na habité na même le moment sangoni na kota maman Lisette Lokange musique nangé beta ma beta boto be na barbi no koto PHE au stade plein au sama stade wana plein mais faut ka patience boulot école et sus voilà pour ba mangalo quoi président Junior Kende bon ba mbote zaka isusu parce que za travail ba monanga déjà oyo ça la pour ça soutenir ba monanga ebi ke ba penanga badadi lotangi maboko pete bajogo Saddam na États-Unis wana jogo jabana ebiki BBC na États-Unis ba Patrick na États-Unis ya ba mingi zate merci na victime ninge bo soutenanga bolembanga te merci na ba warrior ninge bolembanga te na zaka peme na aigle ba conseil na bino de sala ngana zala merci na ba maman nyonso bo pesanga conseil ba mama joli botejwa ba mama Ladina ba Siblim Chamala honorable Alita Chamala nabi Bossi Popo Lumumba nabi vienangana ni Aboubakar Liondo mauvais Aboubakar Liondo toujours et puis na bossete jogo de tous les jogo abeta nani millionnaire kilote Oscar Marito ba vie quoi bazate mais belé tu sais qu'elle a vitesse et puis Zazingoma na bossanité Sindel beboté sans microbe Asté basi batesen à Paris na bossanité Bozé belé bienvenue Fanchonné Asperedo mon et la kabilambe belé Asperedo na bossanité ML boutique chez Merina te poto na poto famille Ilumbe na baba na poto na baba za famille Ilumbe merci na Ridi Ilumbe bokila okondo Jean-Marie Lukulas Bossi David Imangaya Bozé belé Bossi Junior Mawete Bozé tema ebena batu bolinga petit fali bo souteninga depuis na bossé était papa nanga social na ma campagne Boubou Liondela la Likondi protège mauvais propre garçon tenda les beautés d'argent beauté plus l'argent garçon tenda na katia Londres depuis na bossé était na maman nangai GM Fashionné merci social. Merci vraiment merci na celui qui était derrière la caméra Dominique Kankumulumba et puis na noko MP4 noko Jampi Mongala patron et puis na bossete noko Landu na Paris toujours baya di Londolé ba héritier pour ma ba Pierrot Lebla ba Moro Mombito Moro ikwa boza tema ebele ba Ansiluzolo boza belé masanangai Ben Simai leki ya Bosteri bana matali bozelanga wana le 19 na obeta wana merci vraiment en tout cas merci na fondation Bona Wanzambi président Juma depuis Japon na pesi minombote fondation Bona Wanzambi merci na bayon so batala kibiso là je vois ma maman chérie maman Eliane ina kati vraiment ya Irlande na pesi mbote pourquoi pas bande ko nyonso en tout cas mikolo na otinda bino bo s'abonner massivement na chaîne ya ndeko na biso moi si Malida Madrid TV ne ba comme Madrid en tout cas bo s'abonner kuna bena ser na biso bolingo mabe ekomi obeta ngai keke soit kitoko aseke jamais koki kopesa moto maladi ya peti ya liwa ngara wena ngai titilanga boyo beta remplace pe azate na moto ya likukuma babotolinga polyglotte et pourtant na bengaka yongo my baby Osambon. Putana benga gayongo bere. Zonga polyglotte. Zonga na goku faire parce que place. Polyglotte os noringa nanzela po bato ba sekangai. Na mimi na bimata yuma na yongo. Mama présente yone sola kanga pona zala bien. Osambon. Na suksika wana po yo yebi. Bandela beti mambo ya osakalati. Bolingo mabe. Et comme obeta ngai keke soit kitoko aseke jamais koki kopesa moto maladi ya peti ya liwa ngara wena ngai titilanga boyo beta remplace pe azate na moto ya likukuma babotolinga polyglotte et pourtant na bengaka yongo bebe ye Elik la patronne zonga ye zonga na kwa kufa keni mpiana zonga suleka uka ye zonga ikade yonge
Zonga, siwa stone. Zonga, kapashi. Aussi c'est mission Bani. Viens à yo Dadjo Zagina Kishasa na maître Gims. Beaucoup d'idées. Ah, les princes Dadjo, papa social. Oh, aigle, ebisonale qui n'a biso to soutenaraye, to zalarana ye petit courageux. Les princes, Dio. Un peu de respect, reprocher, continue à m'attaquer du mère, un peu de ville, très coché, il faut qu'on m'attaque du mère, un peu d'ico, dino, tico, timé, elle agit, et des papas, liona babé, dio, comment dio, je continue ma ou. Continue ma, yeah. Continue ma. Quand j'ai bien ôté, continue ma ou. Et j'ai bien ôté que continue ma ou. Pas de camper qui tombe de camper, continue que bien ôté, continue ma ou. Continue ma ou. J'ai continué ma. Continue. Quelle partie que ma bord. Et c'est pas honte ma bord, basimba, continue ma ou. Et je m'amène de Gimchani la pamakas. Petit Fali, en tout cas. Tu as la main. Comme si on est ambassadeur. Qui est ambassadeur à Rumba. Il y a un message en ligne. Baza ba mission congolais na normal. Biso ka to grand vitaka to comme ça ngo grave. Baza ba mission congolais, baza ba congolais ba yembaka bien. Bon voilà, bazo mériter na musana bango voilà. Il faut que beta baninga maboko, izangonga. Merci. En tout cas, très sage. Merci de Mme Batala Ebiso. Merci de Whisky Wishia qui est toujours dans la régie finale. En tout cas, merci Nayo. Merci de Bande Konyos. En tout cas, pour s'abonner massivement dans le site. Personne ne m'a conduit. Au moins, il y a bien. Ailleurs, il y a Fali bateau là qui est en haut, donc maman est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.